Total esika mutusu yo kimi ezate so to kimi pa ende kwa papa na biso te. Na ye pa ya papa leki na ngai. Sunga bino te? Sunga biso te papa. Tika na tamu ko monte ko sunga bana ndeko na yo propre tika la sunga biso te. Na ye ko stenga $2,000 papa leki petite raza na hôpital. Papa leki ebisinga bana peso mbongo. Condition abima nanga. Est-ce que nga abima na yo? Obima na ngai. Oyeba te o to sa abomination? O to loba est-ce que nga papa na yo? Clara. Tango yo koma kitina niveau yo obima na ngoyeba kiteke oza papa na ngai. Omoni bango ni ba loba boy. Wa sa Clara. Il y a un problème. Imaginez-vous, yo kolinga obima na mwana na oyo boti. Otsangana nzoto, quelle que soit difficulté. Papa les kitala ngani lo. Eloko nini o esaki nga pesa bango sombongo te. Camarade ya mama na bango. Ya ko vandi sanga lobi bana oyo sungaka. Sa bana yo. Loko. Baza bana na ngate mama na bango abota na mobali mususu. Bana nyonso. Oui, bana nyonso. Donc po abaki ya nanga. Abande ko bota te. Ne papa mama na bango abande ko bima libanda. Papa. Moi likambo. Na otika ondima ata lelo te lobite mobali nanga jamais akozwa mwana oyo akende ne so pe sikani nanga sale mabe jamais. Mobali oyo zo kotela oyo zo nzima. Oyo pesi confiance. C'est un aventurier. Nga? Oui. Nga. Toke malembe. Kambo petali. Samba lolo. Petalo na nini? O kata sto te ngospondo so ça. Petalo na nini makambo etali yo? Papa, oya pia kana na telema. So na telema okokanga te. Papa ta lobby. Ata lobby. Bano bandi matenga zo bano agina zo na 15 ati. Bande kona mike na zo na agina. Mutu sa zo ba zo ndakoti sa c'est grâce ndo yawa. Tout ça là. Ayo kota ki liboso po pesa na formation après grâce à ndo na sima. Ezaki mbongo papa leki pesa kingai pona yo kopesa e. Chose. Après avoir kopesa nga mbongo wana. Papa leki nzima ki kobima na ngai. Aboyeki kopesa nga mbongo wana pamba. Alobaki na nga va pesa nga mbongo wana. Pa bima nanu na ngai. Nini tele sona ya bisanga na sona yi. Ezaki na shoti. Ezaki na sona yo ya bisanga mama Yesu. Mama la kuvie. Papa. Ande tinini. Ngai. Grâce à ni. Ata mobali na yo. Moi ndako to banda kate. Natika na olinga mobali muzuzu de papa. Nalinga na mobali muzuzu na vina nga mobimba. Uto baby so vina nga papa oyo. Aria. Negócio tu bana na zebi. Zeba ngo ese tu na na si na kati nanga. Poli. Na dina ite ko. Mesdames, messieurs, nous avons quatre émissions. Là, c'est pour toi. Quatre émissions. Coupez l'émission. Coupez l'émission. S'il te plaît. On peut poser la voiture. Dans les seigneurs n'a pas mbolu bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango place ya luka bana nyonso ba sepela
bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais et l'autre ils ont ça qu'un bon ezali mal boulamu avant de ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te kopambo la génération future nayo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopambo. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chaîne Nabino chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci na ba Nyons batala Bisso plus de 220 000 et 220 000 abonnés. Mais merci Nabino Nyons pour s'abonner déjà à wana chez Bisso Télévision. Yo s'abonner na noté, s'abonner pour être ozwaka ba notification ya ba émission Nyons sur chaque en ligne. Merci beaucoup naba oyo bazwaka temps ya ko partager ba émission oyo nzamba pambola bino. Yo partagera te partager à 10 personnes. Oui, nzamba kozanga te ko pambola yo. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel parce que lui après sa biso nyoso tozali na ngosenga. Après si biso succès, après si élévation, après si famille, après si santé, après si chez Bisso Télévision, après si bravo Jésus-Christ. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels, il y a chez Bisso Télévision, Pena émission Oyo, bravo Jésus-Christ. Je dis encore un grand merci na orphelinat chez la Mwanda. Il y a maman la Bisso maman chez la Mwanda na Pechombote. Et c'est quand vous avez depuis les États-Unis, ainsi qu'à votre époux, pasteur Stanu, je vous salue là où vous êtes. Un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi, je te salue ainsi qu'à mes enfants. Votre papa vous aime tant, vous aime beaucoup. Je dis un grand merci à ma héros dans l'ombre, na comme on a dit solo, Elias Bangonde Bazali Bongo, na réalisation paix régie finale, il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. En tout cas, s'il vous plaît, vous partagez. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, je rappelle que cette émission a un groupe WhatsApp qui soutient cette émission, bien sûr, bravo Jésus-Christ. Ce que l'on comme membre, moi, je soutenir Bisso, na $10 par mois, bengangai s'il vous plaît, na kotsayo na kati groupe. Groupe wana, ba maman responsable, ba na kati, ba maman oyo aboania, ba maman bolingo. Oza ebeli na pesi bino mbote ba membre ya groupe bravo Jésus-Christ. Nzamba pambo na bino na bolambo ko sala biso. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à la grande. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu pleures déjà? Ça fait mal? Ok. S'il vous plaît, essaie un peu de nous relater ton histoire. Essaie un peu de partager avec tous nos abonnés de chez Bisso Télévision. Problème aux Alinango. Mais tout d'abord, comment on t'appelle? Clara Bouangila. Là, sois forte. Ok? Yebisa Bisso. Et le gagné comme Elio. Je battais la banane, pas si papa. Juste nae awa. Pour nous expliquer ma cambo et comme les biso.
na kati ya famille na biso tozalaki na papa ya biso azalaki en vie nazalaki na bandeko nanga misato ya basi papa ntango akufi tobi tokende pa ya papa leki tokomi pa ya papa leki papa leki amaltraité biso lokola bana ya ndeko na ye te papa leki abengana ye biso nga na baleki na ngai tokomaki kovanda ntina balabala eyokoma na moma moko boye petite sœur alandi ngai ya mwasi nzambe ayo kosunga azwi ne fiske studio tokomi kovanda na bandeko na nga kadete na biso ayo kobela tokomi ovanda na kadete na biso malade ebwaki azalaki na ka opération toke na hôpital kadete na biso ekomi ka eza urgent esengi ke bambongo ebele toza nango te nayebisi petite sœur alandi nga na ese na bi tokende pa ya papa leki petite sœur alobi ye moya ekende eza te nga nakende nakomi epai ya papa leki na biso na ide ke papa leki akosunga biso natalisi papa leki likambo toza nango nayebisi papa leki toza na petite sœur na hôpital ezosenga opération me mbongo basengi biso toza nango te papa leki apesi nga condition Sois forte, s'il te plaît. papa leki apesi nga condition ayebisi nga bina nga na problème toza nango mpona sunga biso il faut bima na ngai Papa leki na biso propre yenda azali leki ya papa na bino yenda alandi papa na biso babota bango moko bazala bandeko mosusu babota bango ka bango mibale oui ok papa leki alobi na ngai fo abima na ngai nataliki wana eza makila papa na ngai nakokosala ngo te nakei motema esimbika te na obi nazonga nameka lisusu kobondela papa leki ntango mosu akoki kondima nayebi so epa papa leki akontinue kalobi na nga kaka eloko alobe na ngai natali etaleki na nga papa natali eta mwana mama na nga mwene tiki bongisa te papa lobi na nashwa te nazalaka eloko papa leki asengi ngai nabimi na papa leki na ngai nabimi na papa leki apesi nga mbongo apesi nga $2000 basengaki biso mpona opération nazwi mbongo nakomi nango na hôpital nakuti docteur neti docteur mbongo yango osengaki biso yango docteur atangasa docteur otalanga boye po anini mbongo osengaki biso yango nazwi na ye nango obande na beno okokoloba te paseleki papa natala docteur akotisinga chambre nakuti leki na nga bafiniki edreti na misu docteur abike leki na nga akufi papa nakoki te nobina na sho te nazonge pa papa leki leki nozongisela papa leki mbongo nakomi pa papa leki na explike papa leki mbongo opesi nga sibi te natali neta na ngai nzambe nabike te papa leki nzambe neleki yango nazweli mbongo akufi na ye mbongo nosa nango ni importance nango eza lisusu te papa leki zwa mbongo papa leki azwlisanga bina nga bandela lisusu oyo asalaki ngai abosaniki oyo alali na hôpital kuna mwana ndeko na ye atali mpasi wana te nabimi nazongi na minute ebemba leki nange esali 6 mois na morgue papa yango na yo osenga lisungi pale mino papa bosunga ngai naza na esika mosusu te bongo le $2000 wana ekendaki wapi nabokelaki yango papa leki ozongisaki yango natikelaki mpona nini ozongisaki po ekoki mpe kosunga na makambo mpo natalaki mpasi wana na okoka te moto nazwelaki mbongo aza lisusu anvi te
Na perdre déjà oyo ezalaki ya motuya na nzoto na ngai. C'est que pourtant sa mbongo wana papa aleki apesaki ngai eza lisusu te nde nabwakelaki yango. Nameki mpe koexplike ata mwasi na ye moto akomprendre nga aza te. Ebemba leki nanga eza na morgue esali 6 mois. Moto osunga biso aza te toyebi nini ndeko mosusu ya papa toyebi kaka ye kaka moko wana papa Faria. Moto osunga biso aza te toyeki na petite oyo nanga aza libanda koki okota awa mpona témoigner oyo nazoloba eza vrai. Ozana leki na yo aza libanda. Naza na petite oyo na ngai. Moto il faut yeba kota. Est-ce que makambo ekomeli yo tango yo pe en tant que une fille kokende kondima kokushe na papa leki ozali papa na yo ezali kaka pasi to pona yo otrouva ndenge ni lelo moni bolumbu ya papa okota yo Papa ezalaki pasi motete ndinga nasala eloko wana. Nasalaki yango na volonté na nga te. Nasalaki yango na pasi na motema mpona kaka kozanga oyo. Yango nandimaki nasala yango pour ke leki na ngai ya bika. Nayebaki te ke kokoma ntina niveau leki akufa nayebaki te papa. Mais comment na yo lati kitoko robe propre, tu n'as pas l'heure d'une fille qui souffre. So nalati boza grâce à petite sœur toza na libanda. A vivre juste na mutu moko benda komo osunga biso. Ah yem ta somela rabino bilamba. Oui. OK. Tu ko iloko ni ememi yo na émission na biso bravo juste. Eloko miminga en émission. Ndeka juste kotalisa plainte eloko o papa leki na biso asalinga. Après avoir maltraité biso. Après avoir kobwaka biso libanda. Asuki wana te tina niveau ya kokushe na nga mwana ndeko na ye propre. Atali pasi wana te mawa wana te ya bana bandeko batikela ya kipe yango te andimi kobima na ngai. Yango na ye koyebisa bato abakobatala comportement o papa leki azala ngo envers bana bandeko na ye. Bufundaki ye na bemaki na justice te pona nini? Makambo eza déjà na justice avana ya nakendaki na justice na fundi. Nde ndeko moko ayaka ana émission nde alobi na kokosukaka na justice te na ye tina vers bino mpona koloba mama. Voilà, mesdames, messieurs, ça fait très mal. Na ba oyo ba yesi koyo, toza na affaire moko très dangereux. Bomoni ndeko na biso avali na plateau wa azali bongo ndeko mwana ya ndeko moko songolo pakala oyo aza susu na mokili ta kufaki nde après papa na bango kokufa batikalaki na maboko ya petit frère ya papa na bango azali bongo oncle paternel. Yango petit frère ya papa na bango asankapare na biloko ya oyo papa na bango atika a maltraité bana moweyi atie bango libanda ye atikali na bozwi. Na kotika na bozwi wana nde bana pe bakenda na kwena bango bakenda komona pasi ti baluka mwa esika bavanda. Na kovanda selon explication avant na yamba na émission ka ezali nini parce que baka musu ba détail musu abosani po ezali télévision. Peut-être c'est pour la première fois les canaux télévision. Ndeko na biso par rapport ya lolenga memelaki biso alobi boye. Leki na ye azalaki na problème appendicite, ikomaki aiguille et puis epasukaki na kati ya libumu. Esengalaki basala intervention et pas ya docteur système ba loba bimisa ndenge zalaka babimisi michopo libanda ba laver libumu basukoli ba pasukoli michopo kati ya libumu et puis bazongisi biloko na kati ya libumu ndenge zalaka. Opération wana ekutaki sengaki makoki nde aluki luki mbongo baluki babeti mutu isimbaki te nde azongelaki papa leki. Na kozongela papa leki en tout cas ndeko na biso aza bien te aza gravement malade sengeli ba intervenir na opération. Papa leki apesi condition lui bon j'aime bien vous aider mais pona sunga bino bien sengeli ngana yo to 500 nzoto. Moi na moni papa leki abino en tout cas papa leki c'est pas normal ngai na 500 nzoto pa ina yo ezali malédiction pona ngai. Nde mona kendaki na hôpital. Na kokoma na hôpital amoni ke ndeko ekomi grave. Balobi soki na 48 heures 24 heures ba opérer te ekoki komema na liwa. Nde azaki obligé ya azonga et pas oncle. Pa ebisa eta la petit frère kuna azokufa na 24 heures basali opération te ba intervenir te. Nde akomaki na suka oncle position na ye ya ba coucher atenai toujours atele mbongo mopanzi abi si tu acceptes je te donne l'argent $2000 pour pas que nous opérer ndeko na yo mais entre temps yo sala ngai na coucher na yo nde
la grande Asedaki, rien à choiter par rapport à Ninga Roloba. Rien à choiter parce que c'est là qui a sous ma vie, il y a l'équinaïe. En tant que grande sœur, avec aussi l'équinaïe a koufate. N'a intervenir, papa, va coucher peu, na oncle. Quand va coucher, à un bon à un hôpital, c'était trop tard. De quoi ça Kendaki. À Monique, qu'est-ce que je fais? Je sacrifie ma vie. Nous autres, on a tata, mais pour na, mais le qu'on se sacrifier, na moni va résultat. Né à Zongeli oncle. Pour dire en tout cas, il qu'on a bombé nous autres, on a eu peine d'ennemi, cause malédiction pas ya papa, les pas yo papa leki, mutango a koufi na ye. Répondre mon na yo ndé a tiki mongo a kena na ye. Alors, ndé na mikolo yo, ndé kona bango azaka na mort jusqu'à présent, bande ko bolingo ta mité malamu tout soutenir ndé kona biso yo pas kondamné. Ah donc nous sommes muté malamu tout son ndeko, ba sala ba funérailles ba tande kona bango na libulu. Alors, nakokunda kuluka kokunda ndé kona bango ndé aye na émission na biso Bravo Jésus-Christ pour a exposer oncle paternel na ndenge ako manipuler bango pe exploiter ba récupérer pe ba bien ozali ya bango ndé ba kenaki na justice. Alors mesdames messieurs, na kokoti sa bongo tout d'abord oncle to solana oncle pourquoi ça li bongo to juillet bane wa bolingo to kota la oncle mais entre temps équipe na biso ya suivi au na kozabatu boko sa ende boko sa wana bozoyer bolate micro déjà que c'est une émission politique tango koma robimate to menacer épée. Voilà, on suit les spots ici de pasteur prophète Moïse Makoma et puis on se retrouve pour la suite de cette émission bien sûr. na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpo na koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, tout à l'esport, il y a prophète Moïse. Tous on a plateau, na kaya bandeko na biso et que ça a passé. Bandeko nyonso balimba soutenir ndeko, nga biso na numéro d'affiché. Na yango, ba membre oyo ya groupe Bravo Jésus-Christ,
olingo kuma pe lokola bango komela ngai akokota yo na kati ya groupe to partage moi liloba ya nzambe moi idée concernant évolution et émission bokotela ngai s'il vous plaît. Bokotela ngai s'il vous plaît, il est là. Voilà, moi mon boulot kuna c'est que nzamba sunga kota parce que sengeli to yeba makambo ekoleka oyo ya malamu te. Bo commenter s'il vous plaît. Bo liker pe, bo liker voilà. Bo nazo mona émission zo beta ba vue par exemple ba 40 000 cas mais ba j'aime ezaka 500. Hein? Ils ont malamu te pour la chaîne. Bo liker belé, bo aimer vidéo. S'il vous plaît, bon a 1 minute pour aimer pardon. Bo aimer. Pardon, bo aimer dans la vidéo. Bo aimer. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, bo aimer. Voilà. Très bien. J'adore. Waouh. C'est bien. Merci beaucoup. Pourquoi tu l'as en clair? Tu as appelé. Est-ce que ça? Voilà. Merci. Oncle, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous avez ça? Oh, papa. Papa, s'il vous plaît, papa. Au béni une émission. Donc, pour ça, ça va avancer. Non. Au yebi bien, pour qui ça une émission, il faut tout na avis à moutou. Au yebi bien. Non, non, non. Non, pardon, s'il vous plaît, pardon, Penza. Na sengio, pardon. Non, bino boyo kana ki basu na bino papa na mwana. Bon sengai. Non, s'il vous plaît, Dieu senglo défendre, au défendre honneur. Parce que makamon na lobby, c'est comme ça qu'on le makamon. C'est comme ça qu'on se le makamon. Conseiller na makamon. Oui, il y a un bi makamon ya lobby wana. OK, ça va. Ngati pona za présent. Bon voilà. Il y a makamon lobby wana pour na oncle. Pour ngana ndimi ngote. Moi je me suis dit oncle tant que mon tout à fait. Quand on a moni on a bi mo. Oncle yo ko sa makamon modèle. Parce que comment le bozar. Ngai na sali makamon nini? Bon, yo lobby nini. O le buto lobani ya. Oh. Papelo na cholo ba awa. Oncle na biso abimaki na ngai po de kosenga mbongo po na ka opération basalaki petite sœur na nga po na appendicite. Oncle. Abimaki na ye? Non. Oyo baza bana kasi na ngai. Le problème ane eza nini? Bana oyo balinga kovanda epai na nga te. Madame na nga yebi. Combien de fois madame na nga pesa bango conseil? Balinga koya te. Donc bakoma omona nga lokwa na zandoki. Nga na ndoki tali boso na bango. Papa. Hein? C'est makambo yo lo ba vraiment ça vrai oyo zo lo ba. Oui, c'est la vérité. Donc yo yaki bo salinga ba jemo ko na papa na ovanda na émission oyo. Oyebi te likambo bakanyela rango. Problème ngo ça non. Le ba makambo nyonso outi koloba nanga awa. Betali solo makambo oncle asalaki yo. Kubomba inokute. Toyiba makambo lo beza solo fidèle. Papa. Kaka nde na expliquer que eloko na yelaki oyo azali papa leki na ngai. Oui. Ndeko ya papa la nga propre mama moko papa moko. Tovandaki na ndaku na ye. Modèle a maltraité biso nga na bandeko na nga misato. Okondima yango te. Akomaki tina po ya kobenga na biso libanda ya ndaku na ye. Ngai? Oui. Abengani biso na ndaku na ye tokomi tikolala libanda nga na bandeko na ngai. Esuki wana te sika tokendaki petite sœur na biso cadette na biso abeli. Tokomi na hôpital baisi biso kende ko na bino aza na cas ya opération. Po ba opérer ye. Totuni bango opération ngeze nini baisi biso ke non il faut bosser l'opération ya appendicite il paraît que na kati kuna déjà epanzani. Total esika mutusu yo kimeza te so tokime pa yende kwa papa na biso te. Na ye pa ya papa leki na ngai. Sunga bino te? Sunga biso te papa. Tika ta mukomo te ko sunga bana ndeko na yo propre tika la sunga biso te. Et pourtant ba bien o ya za na mweze ya papa na biso. Tokomi kolala libanda leki a continue hôpital basengi biso $2000. Toza na ngote. Baboti bango misatu te 4 te 5 te kami balé. Ya biso kenda ya tikali. To considérer que lokola papa aboti biso. Na yo kostenga $2000 papa leki petite raza na hôpital. Papa leki ebisinga bana peso mbongo. Condition abima nanga.
Pardon? Abima na ngai. Nga. Oui. Yo mwana na nga abima na yo. Oui. Clara. Na toi liboso ya justice te. Est-ce que nga abima na yo? Obima na ngai. Oyeba te ozo sa abomination? Ozo loba. Est-ce que nga papa na yo? Clara. Tango yo koma kitina niveau ya obima na ngoyeba kite ke oza papa na ngai. Est-ce que makambo ozo loba? Ozo yeba makambo ozo loba liboso ya papa. Oh na zo loba eza vrai. OK. Nakendaki na obina esimbi karte mute mesimbi te na otala oyo aza na hôpital eza leki na nga. Tayo kozonga. Nga na préféré ekosa. Na nzimi na lobi papa na nzimi yango oyo lobi na ngai. Papa leka bimi na ngai esika mosusu te na kati ya ndako na ye. Atali teke naza mwana ndeko na ye propre. Abimi na ngai. Chose grave papa nakoma na hôpital na mbongo ya mbongo. Nakuti leki na ngai ya mwasi oyo apeselaki nga mbongo oyo nga na ndimi kopesa vi na ngai pa ya papa na ngai. Nakuti ya kufi. Et pourtant sa mbongo eza wapi? Na osala nango lisu nini? Nalobi na ya nazonga napesa ye mbongo na ye. Asuki wana te pe tonga moni présence na nga bulonje na ye kopesa ye lisusu nzoto. Ok, ko senga nga lisusu nzoto na yesa bi muto yo pesala ki mbongo. Aza lisusu invité. Asuki wana te papa. Oncle. Est-ce que c'est vrai makambo wana kuluka? Namoni omoni bango ni baolo baboy waza Clara il y a un problème te. Imaginez-vous yo kolinga obima na mwana na oyo boti otsangana nzoto quelle que soit difficulté makambo o alobi na bisanga na sala kia kote papa omona te kilungia omona te lungi te ya zokosa na yebi yango te akosela makambo akosela makambo juste qui n'a pas que $2000 asunga oza mwana ngo azande pona ye poisa nini apika l'hôpital avant après azoilanga oh non mutu wana opesaki $2000 akufi abwa kelinga mbongo na bise zwa mbongo esunga tabini na mama kwa sa pembeni bandi kote alobi longo akuna makambo ele kana famille na biso yo yebite okota ngoza nani na bi Clara eza mutolo babi toza papa na biso na mama na biso oza mutu te tozo mono le kwa mutu alibanda zwa $2000 no ata libanda tokolala maloba de shokinga na suis $2000 okoti na yebisi madame wabina non na opesa bango conseil mais nga na yebeke ningo benginga awa eza loko alika mususu moi conseil ndenge zaka mais tellement que na komi boye na comprendre te na osanga même maloba koloba mais quand na osenga yo na yebisa yo loba o eza biso osandoki loba o eza biso osandoki te basanja kama kila menga kera na changer makila justice nzambe ezali moni justice no lobana eko ya likolo nao c'est vrai oui que makambo so yokawa kati fona matina na zo lota to no makambo so ko molika ngana makambo papa siko obenga na bango ndako biloko papa na bango yango pona merci papa okay babota kwa yebsinga bandako commercial ezali babiloko ezali obozwa mbongo chaque fin du mois na mitu kritikala ya transport nyonso yo mutu wana lobi eza entre parenthèses makambo kopima parce que c'est grave ngai ezolekela ngai tosonga makambo na ya babien ya papa na bango wana na omona ngo eza abomination oyo alobi yango ezotokisa yo mpona problème ya babien babien eza batikelanga babien ezali eza na lemba ndako ezali mpe na kingabwa ndako eza bana ndako mosuna oyo baotonga oyo papa bango atikaki eza na makampagne eza inachevé bango bayebi bien mais mpona nini esalaki nasunga bango te estce eyebisi bino te eloko nini esala nasunga bango te eloko nini oyo ekosalaki mwana na oyo boti osunga ye te cause eza te tufo tuna ye cause ezala estce cause ye te nga nazaka fu nasali bongo nabenga na bango tuna bango eloko nini esalema na bando pesa bango liboso po mbongo nyonso ebimaka wana ezalaka $1,250 na bande ekolongola ne fiske 650 na opesa bango baluka mo eloko ya moke eloko nini oyo esalaki nga napesa bango liso mbongo te camarade ya mama na bango aya kovandisanga lobi bana oyo osungaka
Sabana yo. Lokuta. Je na loba pardon Clara. Paleki. Na kobima. Basabana yo te. Basabana na ngate maman na bango abota na mobali mususu. Bana nyonso. Oui, bana nyonso. Donc pour abaki yananga abande ko bota te. Ne pas maman na bango abande ko bima libanda. Muto ebisangi makambo wana eza ni camarade na ye. Obi otonyo koma ko zoka mbongo ya na yo ata propre. Ko pesa ka ba individu. Mais individu. Papa Clara non c'est moi s'il vous plaît. Na lotengo pardon na komia wa. Na za tu onga na kate ko ko ça. Na ko lokiso ba photo eza comme preuve. Omona papa wa botingai. Elongi na ndenge mona. Koko na biso oya boti bango soko talelo ngina ye na yanga ndenge mo donc nyonso wana oyo ya ye pono loba donc sala ki pona bongo yango ndima ikubima nanga nga na bini na yo oui boko tselanga mo tia papa mutema maketi na niveau oyo moi sinanga oui ah Mexico non papa moi sinanga pota wa non papa na biboye papa avec calmer na lobi na biboye moi sinanga ko da sengena ki non au moins ozomo ndena za bolo mona ni na oza marié na za marié OK na za responsable na mona na dion OK moi sinanga na ko d'ailleurs et ça la bien condamné ici papa non on a kolinga te yamba moi sinanga bolo il y en a na biboye donc a condamné ye na mabe ya sali papa journaliste ye na moi sini bazala ka bango mibale même moral bango mibale ba même moral na moi sini oui c'est là puis c'est que photo benga ça fait moi donc on dit moi tutaka on dit mi osala ngaji na makambo na lokeza de lokoto ngana photo yo ndo ko futa yango merci beaucoup omoni kama kilo ya ndeko na oyo ezoganga osibira makila ndeko na nga yebaki ozana papa mususu oye bien na nini to na ndimi ba changer nga papa mususu mais yo te non mama na yo ozalo kuta tala biso leki papa na ngai telo na leki na sala yo awa olingo regrette nango salanga na biso kalite yo salanga ndoki non ndoki oui Benjik ndoki papa non moninga so makambo esili okosala nge eloko te papa est-ce que nakoloba akundaki liboso na justice apakomawa benenga convocation na ndako ti benenga convocation na ndako ke na fundi yo mutu mobimba zata na motema bana bandeko benenga convocation bango bafundi nga il faut nakina parquet na kesa nini nene mababuku nyonso ya lopono kesa na tuni nani oyo apesi baba oyo afundi nga boye na convocation ya parquet babikendo ko yeba nkuna na ke pour se présenter na tala boye clair. Déjà na tie yango. Merci beaucoup. Parce que yo ngaki yango. Boko tselanga s'il faut papa s'il vous plaît ko babe mingité. Nga na moni ko do innocent. Boko tselanga s'il vous plaît on doit finir cette histoire. Bozo lié bozo mela na mbongo ya binoté. Voilà. Mesdames et messieurs, vous aimez vidéo, likez la vidéo. Voilà. Boko tselanga maman s'il vous plaît. Maman bonjour et bienvenue. Bonjour. Yaka kota s'il vous plaît. Bisom te benga ki. T'as pas problème. Des problèmes ça. Na moi mobile na nga na moni na mwana. Problème te voilà. Oui ba problème ça. Moi boso benga nga mwana. Vous allez bien? Na ça bien. OK. On le bien za mbali na yo? Mobile na nga. Mbali na yo. Ye kuna zali mwana. Mwana bino nani mwana na ndenge nini na kokona. Mwana mobile na mwana grand frère mobile. D'accord. Likambo ke sur les cas wa mwana accusé mobile na yo. Sengeli yo poyo kana matoi na yo. Est-ce que bana mama pe makambo uchi kolo bana mpona ye? Papa. Makambo na lobi awa ezaka bongo. Mama oyo na papa o soi-disant papa oyo. Na minute na mama ya nyonso ya komake bino mibale. Mama na yo. Tika loba. Papa modèle mama oyo na papa o ba maltraiter nga na bandeko na nga na ndako na bango. O ntima te. Abenga nga awa mwana. Mena libanda kuna na ndako tozaki bano babuaka. Bano bayeba ki sentiment ya ozana papa lekite. Tozoki lokola papa aboti biso ye lokola mama aboti biso. Toma kama benga na mission ya buzo. Parce que bango mi balinde baza boye bana ba regretter na façon benga nga to soli na on a regretté. Oh, bango mi baliso bazaki na pa yeso kazaki na pasa ki bon mama. Ke ya bota bana pa bombi bango pendant 9 mois. Alinga ka sala loko ya sala biso te. Ozobenga ye mama oyo na mobali na ye. Baza okuro makamu nyonso to ekomela biso. Lelo soki azolata boye ndenga lati boye eza grâce à mbonga papa na biso. C'est vrai? Oui.
Moi mutazaka moi moto yo paza yo. La grande problème est allé à wa. Maman s'il vous plaît. Na sepe ata mukete. Bazolo ba mobali na yo a violé abimi na ye. Elle a crise. Votre tout ba bote te kasi ba osana moté. Okolo makambo lobi tete moi sina taliwana. Mobali na nani ata violé moi na salité mobali na nani. Maman tinga ngoma préféré. Tozonga mission o to ata mokolo mususu to sola makambo. Tozonga te to sola mo awa mobali nini papa nini. Tozonga biso ke. Nini na makambo ngana biso ngana yo kutanga awa. Ngana wume tozonga to yo clara. Tobenga ngata. Pardon, tout se calme. Tout se calme parce que on a pour la veille au B. Parce que état même pas. Mazoko c'est la makambo. Tout à fait, tout à fait. Il y a lobby mobali na yo abimaki na ye. C'est ma condition avant sunga moi na waza na hôpital jusqu'à présent. Oui, que moi, peut-être sunga qui est. Oui, moi, ça dit 6 mois. Et on connaît parce que bango basa balangage mabe. Basa balangage mabe ba kunde bembe na bango bango moko basa balangage mabe balangage na moko ya papa biso biso ke kunda leki na biso biso moko voilà les choses au comprendre balangage dans bosso ya papa na das na vite hein. Moi papa na das na vite. Ba mbongo ezali. Ndaye soki baba. Soki baba kwa mushi baleki ba tuye ba kiboki na maya kalamute. Papa, non, s'il vous plaît, papa, madame, s'il vous plaît, on ne doit pas rien pour aller on s'en va mon bouti. Au bota? À botate. D'accord. Maman, n'a no botité. Alors, ce qu'on dit que moi, je suis dans ma casse. Papa. Moi likambo na otika ondima ata lelo telobi te mobali nanga jamais akozwa mwana oyo akende ne se pe sikani nanga sale mabe jamais ata joute asala na yebeli ye asala ngoka kaponda mobali oyo zokotela oyo zonzima oyo pesi confiance c'était un aventurier oui na mukolo oyo mona elongi nanga na yo kosenga mbongo na ndako na yo capitaine aloba nao moi pas tenir l'autre comme la comprendre c'est que bien ah mon bal ma bé comment moi non yo pokoli papa m'a dit qu'on a agi to on a agi oyo lo ba pe yo so mo on tima ngamo ça solo c'est comme moi na ne mutswa libanda ndeko nga mo sasa ba la o ke la ngane ne mutswa libanda bokotshela ngai aya non pena no atoyo ka ina no pe si makamu yo so te asolo bokotshela ngane ke mo ya ni makati kinga no tinga le osenga mboka kipa kinga tala take o mwana ya mobali na kipa ki yo pona na tiko yo tika kinga na ndako ya bola kinga yi o moni pato nga za onde na oki pasa ni yo za nango mobali nga bi na yo ne la ko sur la page na o ma to ko mo to ko boy o za na pate te so za ki na pate ni ko nzimo bomba biso ko abana yo na bomba ya mutu na sima na biso nzamba na bomba kibino mama bela bino do na libanda wapi yo bomba kibiso o moi ki mutema mama bela bino ndo na ki libanda na to na ki banda bondo respecter ngai bo to ki mama na biboye yo bimana na mbongo papa na ngai yo bimana nde monsieur Manuel Dali daba otikala kopeta bino bana na ozela tokyo no malembe toza a tokyo malembe kambo petali zamba lolo peta ngati na ndenge petalo na nini okata stote ngo spondo soin ça petalo na nini makambo etali yo papa oya pia kana na telema so na telema okokanga te oki bonsoir so na telema okokanga te bonsoir moi butoto boy yo nenyo ko conseil bali na ote asunga bana bakolo biloko ba héritier ya biloko baswa ata na lobi bano bandima te nga azoya bano agini azoya na 15 ati bandeko na mike mike nazoya na agini mosusu azoba azonda kotisa na c'est grâce ndo yawa grâce ayo kotaki liboso po pesa na information après grâce na ndo na sima omwe babutoba mibale pene baza lokuta makambo longa mo amoso mdela en fait Eric sunga na kiti pardon bo sunga na kiti parce que maman grâce à Zawa merci beaucoup l'homme de Dieu merci parce que ngai makambo nazo on a un peu fou on dit ma sunga ki biso voilà pourquoi c'est la ngai après une semaine ali ya papa na biso bino boke ko bwaka biso libanda une semaine ya pamba voilà Badegba Bolingo ba ko tela biso banda total la sport et on se retrouve pour la suite de cette émission.
presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Voilà, tout à la sport parce que bataille c'est tout maîtrisé pour tout va continuer. Voilà, c'est la grande, la petite. Si elle peut venir encore ici, et vous avez mingi pour être émission yo, et bon, toujours vous aimer, vous liker, vous partager. Voilà, la grande. Yaya, vous avez bien? Oui, papa. Oscar, il va pour l'année. Pousse ça. Viens, en place. Bonjour. Oh, yona yena za yaya. Yona yaya. Mais yaya malwa yaya ndengeni. Voilà. Yaya, ça va? Oui, ça va, papa. Oui, bien. Oui, bien, papa. Alors, nani? Papa, les gnems. Malek nabino. Ok. Makambo ule kawa. Yaya, makambo o chukolo bawana lekino ayebi? Oh, bete la tali solote. Bete li solote. Pona nini? Ana mona ndenge nini nakokolo bana leki na ngali kambo. Yango na garda ki yango ngoko comme secret. Atika lo bete la tali solo moko te. Ok. Comment ils ont les kawa? Est-ce que vous pouvez expliquer? Passe. Yeah. C'est beau solide, ça va aller. Mais c'est là qu'on a volonté dans la tête. C'est là qu'on même pas la volonté dans la tête. Pas si nous t'étions là. Mbongo mona kina yeki na ngona hôpital. On a merveille. La Brésilien. Ezaki mbongo papa leki apesa kingai pona ya kopesa ye. Swese. Après avoir kopesa nga mbongo wana. Papa leki anzima ki kobima na ngai. Aboyeki kopesa nga mbongo wana pamba. Alobaki na nga pesa nga mbongo wana. Pas bimana nous nangai ndapesa nga mbongo. Ezaki na chouette ngena sala kinangai. Papa tikina sona ya nanga. Papa na sona ya nanga yango. Nini tele sona ya bisanga na sona. Ezaki na chouette. Ezaki na sona yo yini sama tele. Mama yishu. Mama la kovie. Zame. Mama. Papa. Boss na biso moko. Mbongo na biso moko. Papa na biso moko diokomela. Let's on a papa. Yaya lobby. Let's on a papa.
Papa, Mesdames, messieurs, pendant 5 ans, tout ce temps-là, vous couchez avec ton oncle. Oui, c'est pour ne pas si papa. Totangate, yana na pasi, biso koli na via lo engeti. Papa biso bokoli biso na via kimia. Jusqu'à ce que papa a kokuva. Atiki biso na ndang na biso. Papa le gaina ndang na biso benga biso lokola bambua. Tomoni na fosa ko yamba biso lokola bana na yo ya boti. Boye biso na motema poko. Atiki olinga biso te to kende ki klese katana ki to riske ma vie na bala ndenge sekele to riske ngana bandeko na ngai. Ya kuma na mama moko na kende ko lukenga moko privé na kutena nzila na mi papa. No ne vie da papier. Ne ngula ta merci na sunga liboto na ngai. To boto le ba bien te ma mie zende ko no zona yo. Ah. Papa pesa ka condition. Ako tunanga, ako magoya ako sunga bandeko na ngai kasa condition na zala mwasi na ina. Boya na kote mo na kokate. Pas de continuer ko la na ba chance ko risque ba vite ba fase se geto. Ne continue papa leki nanga. Ano kamera ba mbongo. Ako mo nesa ko lesa bandeko na ngai ngabo na zona na ko tala ba ni Nego se tu bena na zeli. De bango se tu na na si na kati nanga. Vila baby. Vila baby ni ko la baby ya. Pardon. Ye pode ni me quitter ko ba boni. La zeli ko ko ba. Mesdames, messieurs, toujours vous en quatre émissions. Là, c'est écouté toi. Ah, ça me l'a. Maman, t'as monté là, maman, t'as contacté. Quatre émissions. Coupez l'émission. Coupez l'émission. Viens, s'il te plaît. Prends le compte à la
Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne.